c'est le nom. Mbote na biso papa. Mbote papa. Na moni yo dernier autre jour Kamba ngana maki lobby akitaki na Kinshasa lobby plutôt. Lelo tozali le 3e jour ya sanza ya mars. Pambate to yibi na kimbangisme année ya 2016 année moko spécial pambate ezali motama ya bozongi ya kolo Yesu papa de lunga na kangani de banda yaka azonga 100 ans yango yulingo koka. Papa, na moni na Kamba dernier mot comment liboso nani papa? Comment nanga papa Dias Diasoloka. Est-ce qu'on a Jérusalem lobanini umimela ki mokonzi bule kuna ou bien bosole nengeni na moni na Kamba zakini? Merci beaucoup papa. D'abord naza artiste nazo que évoluer na groupe Jejeki. Na kanisi batu ba ebinga quand même. Alors événement ya munene zokoya oyo ya centenaire ya papa dia Lungana. Inauguration ya musée papa Simon Kimbangu. Alors na mataki na elu selemi étant artiste na kinina kutana na mokonja bule na makanisi oyo nazalaki nango mutokoka fo pesela yango nzela ye soki asepela kinango nde na kendeki pote na senga soka pesela nzela nde likambo wana esalema nde yango emakinga na yelu selemi ezaki ni likambo na métier nanga étant artiste na kendeki pona likambo tali nzembo tata Simon Kimbangu ya 1921 azwaka nzembo banzembo liboso yembama ezali ya ye yemoko kaptaka banzembo pambate l'heure ya bandi musala na 1921 akendaka na ngombelu tete tindi mutu na ngombelu tete pote ba pesa recueil to banzembo pote l'heure azoko salsa banzembo wana eyembama kasi ba missionnaire ba boyaka balobi oh yo mission ozwi epa nkolo Yesu zobiki sabato bongo banzembo nde okoki kozwa banzembo tipo oyembaka kuna alors nde a partir ya wana ye ayaki ko inspirer banzembo donc akaptaki banzembo alors tango mise ekofungwama lokola mise zokotongama ekofungwama na kati ya mise biloko nyonso oyo ba œuvre d'art biloko nyonso tata Simon Kimbangu atikaki oyo bipai nyonso ba biloko etikala ya papa Simon Kimbangu na oyo elu selemi oto ya mokili mobimba ekozala na kati ya musée wana bato ko banda ko visiter to ba po ba yeba histoire ya papa Simon Kimbangu a partir ya musée wana. Alors papa Simon Kimbangu akaptaki banzembo wana bato soki ba yoke oui le mopaya ye papa Simon Kimbangu akaptaki banzembo mais ayoki kaka na masolo ayoki ti banzembo ngo eyemba miti ekozala pona biso ba artiste ekozala vraiment c'est comme si to sali musala na biso te yangwana étant artiste na kanisa ki yango que non faut que ça quelque chose pour na miser Simon Kimbangu na kanisa ki na domaine nga ya musique que il faut banzembo wana oyo tata Simon Kimbangu akaptaka to a inspiraka banzembo wana faut ezala na kati ya musée ekozala kuna ndenge nini faut to tia yango na support donc ko tia yango na ba support donne DVD ou soit na ba box ou soit ekoki kozala na ba support nyonso oyo ekozala ke etikala libela na kati ya musée mutule rakoti na musée il faut ayoka muziki wana banzembo wana zoko yembama lera kokoma na esika oyo bakolakisa ye ke o tata Simon Kimbangu azoki pe banzembo bako place bako pesele histoire nde bakoloba na ye ke voilà musique wana ezobeta to banzembo wana ezoyembama ezali nde banzembo tata Simon Kimbangu akaptaki mutu aliboso akaptaki banzembo ezali nde ye. Alors banzembo nde yangwana ezokoyemba banzembo wana ekozala non seulement na disque mais aussi na ba recueil to ba livre faut ezala écrit en toute langue ba langue oza langue nationale soit internationale donc on peut ça exemple ya français anglais kikongo ya biso moko parce que banzembo ngo oza na lokota kikongo et puis faut ezala ekomama na écriture mandombe ya liboso d'abord écriture mandombe sima to komina ba langue mosusu. Voilà les kanisi nde yangwana na kenik pa mokonza bule na dalisaki ye nde nazoki autorisation alobi na ngai na sala recherche to ko sala ezaka katena oui na zuba nzembo na zonga susu kuna te lokola na sali recherche na trouver banzembo siko ezo senga ekota na ba support po ekota na ba support faut soutien na kanisi tango mutuna musoko barozolo lombuti
bato luzolo mboka les volontaires luka ko po ete tout sangisa makanisi ba pesa biso maboko banzembo wana pani banzembo ngo mbuta ko petanga nzembo ni par exemple nzembo liboso minkwikiziluto mawa endinga mvuluzi luyimbila yo samba mpe ikulu yikama et donc c'est en français que le fidèle écoutez bien oui. le message du sauveur hein, ainsi de suite. Ok. D'accord, après. Yami Balé. Onzambi zendiankanu muna wantu ansiona Ndiono dilanga ikeko. Oto yembaka avant le bon délire à 6 avril. Yebani na mokili mobimba. Après putain après le bon délire 6 avril. Alors makanisi wana na pesi na mkonja bule asepela kinango alobi na ngai kende ko sala recherche. Sala recherche bongisa makambo nyonso. Yango nde na bimi nde nazali kolobela bino lokola papa Godi azalaki yoki makambo nyonso esika wana pe tosololaki batemo pe bazanga kite bazali po bayokaki masolo wana nde tozokosenga aide soutien po ete tosala œuvre oyo ezali œuvre ya tata Simon Kimbangu ezali ya motu te et en plus banzembo wana makambo nyonso kosalemela kaka na Yerusalem kosalemela ana Kinshasa te Chorale Yerusalem Chorale ya bolingo oyo sakasaka ba groupe nyonso ngi bayebaka dimanche na Yerusalem ba groupe basangani bayemi nzembo yingeta nde groupe wana nde ekoyemba banzembo wana bongo nde na sima tokotala soki ndenge nini tokoki kotyango mpe na basupport mpo bato mosusu mpe bakoka kozwa mpo na sima wana mpe banzembo tata Simon Kimbangu kiangani azwa banzembo ya solo Tata Nzambi mu mazulu nkembo mbi. Esaïe Papa Syros. À l'époque Syros. Oui. Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. Syros. Modia me vidingisa. Alléluia. Mbiyame katula. Sumodia me vidingisa. Mouta, en tout cas, merci beaucoup, Papa Dias. Est-ce qu'on peut nous contacter les contacts d'ailleurs? Bon, nakoki kopé sa numéro nanga téléphone, le numéro de téléphone, il y a les bossos 081 68 69 386. Toujours là pour la RDC, bandou étranger donc c'est 00 243 81 243 81 68 69 386. Yami Balé 00 243 89 86 48 292. Ok, en tout cas merci de toute information puisque à travers les médias qui m'ont dit c'est raté l'équipe presque comme ça j'espère bandeko na ngai pona likambo yo bamate nzembo ezali comme tu na kacha institut tata Kimbangu bato bana oui 18 mai 1921 ba mukota ngazaki nzembo wana merci ya auto benga amake samanungini nous voite noani nous tout cas pas Dias merci beaucoup soki maloba suka kaka ndeko to koloba to sengi na bandeko o baza partout dans le monde partout batia maboko na likambo oyo pour tout salango plus vite que possible surtout saliang le to ko présenter na mkonzi ya bule ozala mapambole pona biso nyonso. OK, merci beaucoup et bonne soirée papa. Merci. Et bon courage soutenir oye Vodelungana oye Vodelungana oye Kolo Yesu oye merci.